ndeko musula moja lobi bino bozo condamné mutakufi na ngomba mutu moko te na Bible akufa liwa ya malamu. Frère, c'est un évangéliste. Je regrette beaucoup. Ça montre que tu ne connais pas la parole de Dieu. Des gens, maman Oba Koufa liwa ya mabe. Il y a honte sur la Bible. Ce sont des gens qui ont désobéi à Dieu. Voici ma Bible. Bible, même marabout, batanga texte biblique. Mais azotango dans le faux, à détourner. Aux États-Unis, après ta serment, ce n'est pas la Bible, la vraie Bible. Aux États-Unis, le président américain, va prêter la mot serment. Puis la sewana va comme Lisifa. Yokanga, soki nzambe ayanolaka réponse. Il y a Abraham na montagne, mais ayanolaka Paul na Silas na prison, na louange na adoration. Soki nzambe ayanolaka réponse à bana Israël na montagne, mais biso lelo ayanola biso la résurrection. Seulement la montagne. Tu peux faire 30 ans dans la montagne. Ok, na ressemble à la montagne, mais mon thème nous a ma problème n'a pas. Comment que Dieu va t'exaucer? Purifie ton cœur. Dieu est partout. Amen. Dieu n'est pas seulement dans la montagne. Amen. Dieu n'est pas seulement à Mangengenge. Dieu n'est pas seulement à Luzizila. Dieu n'est pas seulement au campus. Dieu n'est pas seulement à Kawama. Dieu n'est pas seulement à Angenga. Mais Nzambe a sa place nyoso. Soko beneli akendaka kuna ezatoki maka distraction à citer. Très bien. On se concentrer. Mais à ce qui concerne Biyano solo, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Biso to telemi awa, balobi yo otelemi wapi. Ya wana zo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV, chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso. So boni bo mona ba gag, ba émission éducative, boni bo mona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV. Biso to telemi ba kona biso les sikolo. S'abonnez alors massivement. Ici, abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Merci beaucoup. Dans la grande dame. Moi, quand on a dit laissez autre m'a dit la boise de la presse. Et puis ça va mingizoate na bazanga. Abonnez-vous massivement s'il vous plaît na Anti-Stress télévision, chaîne actualité, chaîne oyo na mo pepe ya makasi ko sala ke ba netika quoi. Donc bon s'abonner massivement à Anti-Stress télévision. Vous en avez même sur les caméras. Ah ouais, na kotama moi c'est mon inga te bon no belé ya changu okuta pa la biso esprit bower. Moko ya basala na nzamba lo baka tellement bien malamu ah wana itando ekena biso ya Anti-Stress télévision to kolobela kaka actualité en tout cas mingi papa na biso azara mingi na ngambo ya ba vrai a téléménera ba faux. Donc voilà, il y a moins de pour ça juste analyse qui toujours pour le baïté pas boer est-ce que ni wana nzambe ngonya mwa batu ye aye ba couper ça sous biyano ya mituno na bino lo lenge ni niveau ko lobaka na bandako. Voilà, merci beaucoup à Montréal Adida ngamoko Montréal. Et puis ça va bien zoater basanga mikana ko laksa baïké invité spécial nanga papa boer bonjour. Bonjour maman Nadine Léché. Bonne santé, papa. Oui, par la grâce de Dieu, nous sommes là toujours par sa grâce. Amen. Moussa Nzambe Botamboandeni, Maïki Barola Bisobas. Oui, Moussa Nzambe Tambola bien, toujours Kobako Yekola, Kosaelaye, selon les modèles, selon Lenga Lingui, selon sa volonté. Merci beaucoup, papa, pour la kitoko. Si tu as eu une émission de Salina, yo baïke balobiete, yo zali nani vraiment pour que oxygène liwa moto zali nani pour le bakeno liwa moto wana zali liwa nzambe te baïke bakoloba moko se moninga balobi ke wana petit obeti mo mokeli banda et puis moi la moko pe ki suko sala les bongo bon ya akobenga ngo droit de réponse te mais era juste ko bongisa bakote moko bolobaki ke bana ya mikolo yo bakotambola malamu te balingi vie apprécier or soki bango balingi vie apprécier c'est que bino ne ba modèle na bango bolakisa bango vie apprécier na bamboka o papa. Bon, premièrement, ce qui m'a dit à droit de réponse, alors que Nancy Badbazola Nanga, Badbaye Paramanza, Benezalaka, Badbaye comment les choses de Dieu se passent. Maman Nadine, il faut y aller au Boko, chrétien y a l'élo, aza chrétien à Kalate. Chrétien y a l'élo, alors la Congolais éveillé. Congolais azali entraîneur à football.
Congolais moko aza politicien. Yo moni Congolais azola sa chef de l'état ndenge ya kosala musala. Donc Congolais yebi nyonso. Aza éveillé. Maintenant soki moto aleki mwana azobenga déjà biso ba papa, alors déjà droit de réponse mais ezali soki dans les générations pourquoi vous soyez et vous sommes dans les générations oyo ezotambola mabe pourquoi vous ça la passe soki ça la passe c'est-à-dire que non azala makamba mabe parce que ngai tant bakoloba balobi bino bata groupe de prière bino bata évangile ya kala bo et ça la passe parce que je ne suis pas là dedans. Très bien. Mais pourquoi tant de la génération oyo soki azoloba ndenge c'est-à-dire azotelemela Jésus. Même Christ a parlé de la nouvelle génération à Mabé. Ici, génération, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, génération na biso. Ce qui a relevé génération, et bazola lokola biso, mais ceux qui l'ont dit, bon, tout ça, la pratique, moko sikoyo. Au bengi sa na plateau, to bandi prier nganaye de 12h à 18h ya kofukama maboko likolo. Non, non, c'est de l'enfantillage. Eza bo mwana mtezo lobisa makila bo mwana. Je dis nalobi bien. Hein, nalobi bien na plateau génération oyo aza prête. Tout ça na émission to fukami de 12h à 18h. To fukami tout doit maboko likolo to sambela. Nana olemba. Parce que j'ai fait ça toute la semaine ici. Na bandi prière 0h, na 6h4 ya ofukama. Makamba laksa biso toza habitué nango. Très bien. Aye bisangai asitele ngai na kotangela ba no sitelenga boye na Bible mona oyeba te. Donc le problème en est Bible obi nous sommes posés, bâtis, basés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire Moboko Yangoana. Et ce qui moutou, azo défendre ma bé, il faut attention avec ton futur. On ne défend pas le mal. Bible, le jugement commencera dans la maison de Dieu. Amen. Toujours le bâté que toujours juger moutou à non. Toujours le bâté c'est normal. N'appelle cet exemple moko. Premier exemple langa. Bande ko bazala poto, bazala Kinshasa. Batutokoli na Kinshasa bamsu bakoli na mboka muto contredit ngai azate kake soke beti muto comme ça muto mwindo eloka liboso kake soke beti mutu et comme ça muto mwindo muto contredit ngai azate parce que tokoli na baveni tokoli na bakati to mona bakake beta bato yami bale soki kake bomi muto zui mutu. Et puis, ça vous le libanda. Ah bon? Voilà, premier signe, deuxième signe. Très bien. Troisième signe. Ce qui kake beti mutu mutakao kaka. Loka mutakangami na courant. Loka mutakangami na courant. Vous voyez? On ne se moque pas de Dieu. Nous ne parlons pas pour insulter quelqu'un qui est mort. Toujours le bâté pour ton tchola. Parce que batchola kamo été. Mais nous donnons le leçon. Nabatu. Tu comprendre qu'il y a des choses oyo eza mabe koti na kati ya église. Amen. Il y a des choses oyo eza normalité. Ndeko musula monya lobi bino bozo condamner mutakufi na ngomba mutu moko te na Bible akufa liwa malamu. Frère, c'est un évangéliste. Je regrette beaucoup. Ça montre que tu ne connais pas la parole de Dieu. Obi lo banzambe te. Obi ke mutu moko te akufa badusu bakufa liwa ba betangela na pela tangela yo. La plupart des gens mama o bakufa liwa ya mabe ya honte la Bible, ce sont des gens qui ont désobéi à Dieu. Na bani exemple. Ofni na fine bana sacrificateur Eli. Babane ko yiba ba offrande, babane ko détruire sacerdoce temple bazo coucher na basi na chair Bible lo biango. So botangi 1 Samuel chapitre 1. Bazo coucher basi likolo ya tumbelo. Bible bi nzamba boma bango bakufa liwa ya soni. Tata na bango bane ko défendre bango sacrificateur Eli akufa liwa ya soni. Alalika abeti mutu n'est pas akufi. Ozolanda. Deuxièmement, na ju Hérode.
Hérode alata lokola nzamba bima bobi que je suis Dieu. Dieu lui a frappé à kufa liwa ya soni. Batangela nga bapoto bakufa liwa ya soni pona batamoki non. Soko bisinga Pierre. Pierre a kufa liwa parce que ba romain ba bomaka ye ba lukaka mutu aboya Christ. Ba bengango persécution ya bapôtre. Batuni entre Christ ou les Romains ou obéir à l'ordre de la Rome, on dit Jésus. Bazu Pierre, ba crucifié, ba bakaye mutu na se ba kolikolo. Pierre andima lo bibo bakanga lokola kolo langa te botsaka ta mutu na se ba kolikolo. Mutami balé Jacques, batuni Jacques, soit tu acceptes de continuer à roter à Yesu, andimi côté à Yesu, ba bois kaina huile chaude. Hey. Paul bakataye mutu na Antioche place à Kimaka en Ofutelanda. Jean batobolaka misu na île de Patmos. Évangile pour le défendre Nzambe. Il ne faut pas parler des choses. Non, nous ne sommes pas des enfants. Télévision constaté, YouTube constaté, TikTok constaté, on le quand il y a le mal, nous devons parler. Parce que le jugement commence dans la maison de Dieu. Il y a un coucou monsieur Zani. Au côté sans le savoir. Au côté occultisme sans le savoir. Au côté makamuso sans le savoir. Au côté sans le savoir. Et d'abord, Bilata la talanzot. Babago to chaka. Ba gourmet, ba chenette, biloko to chaka. To ba Biblia o ba chaka pe na ba flat, no ke na ba Biblia ba chaka la pona kotanga yango pesa ka kokota pe na makambo ya mabe, to Biblia. Yoka, à ce qui concerne makambo to lo ba awa pour katiro momuke na répondre yo. Très bien, Manuela. Bible même banganga basima ka Bible. Bible même ba marabout batanga ba texte biblique. Mais azotanga ngo dans le faux, à détourner yango. Quelque chose qui est dans le vrai, il y a à mettre en mot dans le faux. Voilà. Dans le faux. C'est pour cela, Bible, oh, na mona monté mbosa ote azolo bakelo, États-Unis zambo kanzambe, tala ba prêter serment la Bible parce que tu ne connais pas. Bible aux États-Unis après ta serment, ce n'est pas la Bible, la vraie Bible. Ba comment di kolona, soki ba de obaidi anglais ba di bisanga, ba comment Santos Bible, Satan la Bible. Bible aux États-Unis, le président américain va prêter la mot sur ma. Il ne faut pas parler de choses si tu n'as pas des informations si. Tant même dans le documentaire, bateau Muturo, Azalaki, huissier à Maison Blanche, John McCraven, les gens comment ont témoigné, Bible wana, ils allaient Bible à Satan. Même quelque part dans tel mot comme on bâtit Bible boy, et non. Basal batie Bible pour couvertir. Bible lobi mingi na tango asuka bakoloba Seigneur je prêché à ton nom, je prophétisé à ton nom, mais après sabango je vous ai jamais connu. Na très koye ba binoté, mais ba simba Bible. Yo lo je bisabande bola nanga au cause de la surprise. Na lola basa ndumba ebele, na lola ba miyibi ba koti ebele, mais ba pasteur ba koti na lifelo na ba Bible. Parce que avant prêcher Bible na sena ya za singa loketo na sena ya za bilo la bango ya kutib na sena ya za la franc-maçonnerie. Très bien. Donc mutagoko beba sans le savoir bitiacha bag musoko olata ils ont représenté quelque chose dans le monde à ténèbres et kocho mamona makamwana et l'homme musoko golata mutagoko beba pela ba camaraderie. Okay. Camarade a dit son tesa dans le côté, ce qu'on m'a prophétisé, je vois les titres au baby. Nous avons au béba dans internet, c'est-à-dire, avant la gueule locoboye, paix à baby. Mais écoutez, le vrai évangile c'est quoi? Vrai évangile les alliés, makambo yo bae bate yakayo, ne Paul à lobby. Que personne vous amène un autre évangile que moi je vous ai donné. Ceux qui vous ont même l'évangile, eux, ils disent, oh, il y a Christ, il y a Jésus Messie, qu'il soit anathème. C'est pour cela. Les gens qui sont enseignés dans la parole de Dieu, baza batabi tchatchate, baza batabi lata latate, baza batabi sala salate, ba cérémonie moussoko sala, et comme la liwa.
Au sali cérémonie, béni ba démon, et béni monde à ténèbres. Ba yé, ba tali, ba osa la contact na bangote, ba bomio. Quand nous prions le véritable Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est là. C'est Dieu qui descend parce que tu es en connexion avec lui. Amen. Mais quand tu fais d'autres cérémonies qui n'est pas d'accord à la présence de Dieu, dans la Bible, qui n'est pas d'accord avec la parole de Dieu, la sainte doctrine, ce sont des démons qui viennent. Bah, démons, n'a pas cet exemple. Ban, il y a Sheva, dans la Bible. Le fils de Sheva. Ndeko aza na besoin d'appeler vexé wana obenga nga appeler la vexé wana bana wana papa na bango aza motei papa na bango bano sa service abenga na kaba demo bibo bi mukobusu bango pe bakie bano benga na demo bibo bi ba demo ba bimi na nzoto batu ba beta bango batika bango mutakala. Si tu n'es pas appelé de Dieu, tu n'es pas appelé de Dieu. Il ne faut pas dire que génération la biso ne saliboye, ça c'est de l'enfantillage. La maturité, on ne le dit pas comme ça. Si quelqu'un est mature, ne répond pas comme ça. Dans chaque génération, yo s'écarté. Samuel Azalaki gêne. Azalaki gêne le col à ban sacrificateur Eli. Mais ça la makam le quoi bangote. Écoute-moi mon frère. Tout me permet, tout n'est pas utile. Et nous le quoi la gêne, na sala bango, na sala makam le quoi pour on peut baser gêne non. Chacun a son appel. Chacun a son éducation. Chacun a sa manière que nous avons béni sa musala nzambe. Plus nous avons béni le tikala wana. So nous avons dit ça ko sala boité, ko sala boité. Ko le batenga pe na za gêne pourquoi on va sala? Non, restez en place. Mon frère, ko le batenga na makamba génération. Génération oyo boyebi 5 doctrines bien te. Est-ce que yo ko gêner à sec pendant 21 jours? Pendant une année aujourd'hui, il n'y a pas mana tia au kauka. Na tia rouge. Non, il ne faut pas dire ça. Le problème en est le problème de la concentration. Diable a l'ongoli prédication, a l'ongoli enseignement d'église, a-t-il ma prédication, comme qu'on croit plus, na don ya prophétie. C'est la honte pour cette génération. Merci beaucoup, Papa Romagnola. Qui t'en compte ma broquet. Bon s'abonner massivement. Maté à qui t'en vous en voit sur la awate. Bon s'abonner. Kaboya kalokola mvula. Pour vous en gâter ma émanson. Malekamaka awa. Papa la biso à Romagnola. La bi. Tout la bino. Nyon. On attend qui va commenter. La bino. Ba ike bele baleni. Balobi était. Pourquoi à côté les beleliwa. À côté les beleliwa. Mais la moula qui motourne mo batinga la tunayo. Kolobete yo kolobake. Ngomba ya kala. Eza lokola ngomba ya lenote. Ngomba ya kaliza ngomba ngomba lelo ekota bangabwe mabe ebele bono so aposa kosangana mwana mwasi amemie kuna moso akenda kuna kotarja basi baze biso ko vanda banda kuna sika mwana moko elenge moka lobia lobiete ngomba nde sika biya mepesa maka yango na mituna kina baitonga tekala na ngomba na pour ani yokotene bango kasi ngomba bango ngomba kuna eze sika oyo soko za na problème ke ko noje ya maloba mboka ayo papa biyano epesa bana ngomba te. Mon fils, vraiment, tu dois être enseigné. Tu dois être enseigné. Je ne sais pas, tu es de qui es-tu fils? Zonga va enseigner yo. Il n'y a aucun verset biblique qui lobby ngombande biyano. Non. Non. Yo kande une femme samaritaine à MC Jésus. À MC Jésus Boé. Nous adorons notre Dieu dans cette montagne. Jésus a initié. Maintenant, l'heure est venue, l'heure est déjà là, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Très bien. C'est-à-dire, la Bible, entre Matthieu 6, si je me trompe pas, si tu as un problème, si tu veux recevoir la solution, kota na chambre na yo kanga yango, lobela nzambe na kuku, il te répondra. Pourquoi? Jérémie 33, tu le dis, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Et ça, quand la montagne était, écoutez, Yokanga, Shoginzambe a yanolaka réponse. Il y a Abraham dans la montagne, mais a yanolaka Paul na silence dans la prison, na louange de l'adoration. Shoginzambe a yanolaka réponse à bana Israël dans la montagne, mais biso lelo a yanola biso la résurrection. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la montagne. Tu peux faire 30 ans dans la montagne. Ok, na ressemble à la montagne, mais mon thème nous a mabé.
mais le comportement de Zamabé. Le problème en est, Bibolobi, oazo sambe la loto, maboko likolo, maboko les à la péto. Très bien. Dieu écoute pas la prière de son pécheur. Dieu n'écoute pas la prière de la binemi. Nzamba yoka lo sama muto akangela batu kandate. Ato kengomba na problème na batu. Comment que Dieu va t'exaucer? Purifie ton cœur. Même la katanda ko sokolobi, Dieu est partout. Amen. Dieu n'est pas seulement dans la montagne. Amen. Dieu n'est pas seulement à Mangengenge. Dieu n'est pas seulement à Luzizila. Dieu n'est pas seulement au campus. Dieu n'est pas seulement à Kawama. Dieu n'est pas seulement à Ngenga. Mais Nzambe a sa place nyoso. Soko beneli ya kozala. Soto kendaka kuna ezato kimaka distraction à cité. Très bien. On se concentrer. Mais à ce qui concerne Biyano, Biyano solo c'est dans la parole de Dieu. Amen. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu pries selon les modèles, tu pries selon ce que la Bible dit, tu auras tes réponses. Très bien. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Yami tuna la bino en tout cas. Na ko chite me motuna moko ko matanga papa. Tout le monde a été dans mon moké libanda sujet mais le rose ayi mosala nzambe et sengé na ko tuna yo ango. Tout le monde a basai na nzambe ni ko ya biso ba ken. Kolonde mo bateli. Kolonde mo kengeli yende nyoso ya biso. Boko mona pasteur mne ko leka. Zinga zinga na ba garde. Nasima ba ti tenir civil ba maître mosusu kuna ba basima minduki boy mais moto abatela kezande muke. Sika bako banga nini zinga zinga boka baza toujours ba garde pembe na bango soko yei ba tinditi oboye ba li ko to kuza pembe na mosali te. To ebiti makambo wana eza ma biblique to bako sala ngo libanda ya bonzambe. Mabo mboka yo papa. Bon kozala ba garde eza mabete na ba milliers mususu. Eza na batu mususu baza lelo nza matombolo bango na monde na pesa exemple lokwa ba évangéliste kizami la kibila ba lokwa ba génération ni kafuta aki osala croisade par exemple na Madagascar il peut pas partir seul il faut qu'il y ait un protocole na sécurité na ye c'est juste pour la sécurité moko normal mais oye comment lelo à l'occasion de rien mosala nza même l'église azoteya au monde ba timbale ba temi mpandi lokwa ba angelo là n'est pas c'est pas bien. Na église c'est pas bien bon bateleni yazote atambol batambe va déplacer après batambe va déplacer écoutez si Dieu avait protégé Daniel dans la fosse au lion il est capable de te protéger. Amen. Le problème est si tu crois seulement tu es appelé de Dieu. Si tu crois seulement c'est Dieu qui t'a appelé tu seras protégé de Dieu. Il y aura des bibolobi promesse aux pour la païenté et pour la chrétien. Ils ont pour la bateau bandimé là Jésus, il y a solo la mité malabavo. Il y aura promesse à l'bousseau. Vous vivrez des breuvages mortels, vous ne mourrez pas. Beaucoup mais là, ba poison ça vient le roté. Et ngolo baté qui n'est na olo ba bokelo mais la poison kufa okufa. Ba me ganza bete, c'est-à-dire quoi? Oyeba kité, ba tchelo au poison okufa té. Très bien. Deuxième promesse. Promesse ozaka uniquement pour la bateau basé la ganza. Il y aura des bigobi. Tu me serviras. J'éloignerai la maladie. Amen. Je bénirai ton pain. Non, pas pour la paix qui tourne à l'aïe. Troisième promesse. Et ça pour le bateau, il y a un Yesu. La vie n'a pas. Il y a un bibobi. À tous ceux qui l'ont crié. À tous ceux qui croient à son nom. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par lesquels ils sont nés. Non selon la volonté du sang. Non selon la volonté de la chair. Batouala tatamo ça la doit au kangaïté. Bali a famille ko contrôler et shooter parce qu'il y a un billet sur le bibolobi. Bibolobi boye. Bateau de subandimeli Yesu. Yesu a kangoli bango, il y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Merci beaucoup à tout le monde. Papa Omanioli qui toque au bas la message on a loyembo. Avec papa la biso ko ayei atako lesa biso bile ya mokolo na mokolo tolinga kai na mwa loyembo. On etikala mwa style na yo. Ba loyembo wana ekala ta adoration kaka bi oyemba ka malamu. Eza oyeko la poza ka pe moyembi kala. Wala za mo ba vo ebebi ka pona oganga ote ya wala ku ba prière. Ah. Mwa loyembo. Bon eloko ça et ça là omoni même na loyembo tango zo emanze munenge za ndenge wala te. Très bien. Osa babeti. Nenda oka bandeko lelo ba yebaka kinge ya kinge songa nzola. Ya kinge ta, ila kinge te. Eza kundi ndeko nanga. Kunde ya kunde. Tonga nzola na Kikongo. Ndeko nanga to tonga bolingo. Très bien. Kunde ya kunde tonga. Tuzola na pangi.
beto baso batu lombele kundie ya kundie tonga zola to tonga bolingo wana bato ebele ozane papa wani wakumbila lelo donc eza banzembo tokoli nango na adore ye so na adore ye na nzembo nini natondi yo nkolo yesu na bolingo na yo ya malamu yo mikabaki nekulusu mpona ngai nabikisama nkolo natondi yo na bolingo na yo ya malamu yo mikabaki nekulusu mpona ngai nabikisama babeti yo mpona mabe oyanga nasalaki yango lelo nakoyemba tina nini nabongwana te kolo natondi yo na bolingo na yo ya malamu yo mikabaki nekulusu mpona ngai nabikisama babeti yo mpona mabe oyanga nasalaki yango lelo nakoteya tina nini nabongwana te kolo natondi yo na bolingo na yo ya malamu yo mikabaki nekulusu mpona ngai nabikisama wana baseur na nga propre Likunda Sisters paix à son âme Lissi Kuna Peggy sois fort sois forte le Seigneur est avec toi bazali kaka batumi balé ya ba groupe ya basi ba premier groupe ya musique gospel ya mboka biso eza Bakunda Sisters et première femme ya gospel ezaka Maman Lili Sumbela. Ah ok, Maman Lili Sumbela, ma pasteur. Maman Lili Sumbela, moi aussi ya Papa Jean-Baptiste Sumbela. Nasepeli kosalela yo mobikisi na esengo na papa yemba te papa na esengo na mipesi mobimba na yo kamata motema nanga pona yo batela kangai na mabe na ngolu na yo Yesu kolonga nandimi kosala seko pona yo nandimi kosala seko mokano na yo kamata motema nanga pona yo batela kangai na mabe na ngolu na yo. Amen. Awa Yesu nda tongwa maka. En tout cas, merci beaucoup na si vous a béni et si que vous avez vu de vos bakete. To linga papa soka koloba na suka lago abeta moi kapela na si vous sepeli esika et Zwami Bino. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à JMK Jean-Marie Kaya depuis Paris, la personne Mambote Belé. Merci à tous mes fidèles. Il y a ma chaîne Abisso on est toujours qu'on s'abonner au sein de mon grande dame. Papa mais un peu on peut savoir un mot de la fin de mot de la fin, et que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Toujours le baka boye, soko kufi le lo kenwa. Ils ont place mi balé lieu de tourment, lieu de repos. Lieu de repos, ils ont pour la bateau kufi dans le Seigneur. Lieu de repos, ils ont pour la bateau nous kufi dans le Seigneur. Ne babime la rabat. Lieu de repos. Lieu de repos, ils ont pour la bateau kufi dans le Seigneur. Lieu de tourment, ils ont pour la bateau kufi dans le Seigneur. Ne moni mutao bime la bateau. Très bien. Répondez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. Attends que kufa lobi to lobi wana mais ba ange alo la ba ya ba zo molimo na yo. Que bato mokil ba réclamer. Merci beaucoup en tout cas boyo kilité ya papa na biso en général. Papa dédicace qualité. Ouais la pesi montre la bando balandi biso partout na Brésil, na Angola, bando balandi biso na Israël, bando balandi biso na Europe, na France, na Belgique, Maman Tati, Rita, Nzamba Pambola Bino, Sœur Félie, Maman Virginie, Diasonama, Nzamba Pambola Mingi, Maman Charlotte, ya Charlotte, que Dieu n'a pas mouli tata moi sinanga, cadette à papa la biso, Claudie Mbomba.
Vraiment. Donc, le saco. Bon, le moi, si ma personne le sac côté. Ma personne est mobile le sac. Donc, on n'a pas molli famille. Boer, bokeh, boer, le boimanga. Merci beaucoup à tout le monde. Abonnez-vous massivement. Bye bye.